Alors, aujourd'hui, je loue les ancêtres. Je leur demande de m'ouvrir la porte. Je me demande de protéger toutes nos équipes, de protéger les villageois, de protéger tout le monde, pour que nous soyons capables aujourd'hui de trouver exactement ce que nous sommes venus chercher. L'or. L'or est là. Le roi de Carolite, Moyibi, Moyibi. tozonga na mabele ya bakoko mutu moko te akotikala awa tata oyo kadia mpemba oyo akangaka bino na boloko toumeli lelo toye kokata makambo nyonso bakoko oyo okosaki batekaki kimpeve na biso oyo ekotisa biso na boloko ngonga ekoki toza kobima na boloko ngonga ekoki nesa kuvunda ngonga ekoki okokuteleki mona ngonga ekoki bakobima bakokende mikolo mikili na mikili bakotambola bango bato bakozonga bakoya kotonga kongo mama kipambika. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. L'or. L'or est là, nous le savons. Tout à l'heure, quand le père a commencé à parler, une grande chaleur m'a envahi. Je sais que les ancêtres m'ont immédiatement compris. Tous mes bras ont tremblé à l'intérieur. Mon ventre s'est serré. Ma tête est devenue chaude. Je sais que vous m'avez compris. Moyibi, Moyibi. Mama kipambika Leopolde akanga biso na boloko ya molimo. Boloko oyo eleki pasi koleka boloko ya molimo ezali te na mokili. Yango lelo yo toye kofungola porte ya boloko. Tofungoli porte ya boloko oyo bakanga biso. Bofungoli porte ya boloko oyo milimo na biso ezali ya kokangama. Tofungoli porte kabwanya ezali lisusu te. Mabele ya Kongo Ngola, mabele ya Kongo Kinshasa, mabele ya Kongo kuna epa ya koko makoko. Tokomi kaka moko, mabele ya Gabon, mabele ya Cameroun, mabele nyonso bandeko na biso na Nigeria, partout na Sénégal, partout na Côte d'Ivoire, partout ndombe kanda ndombe, ba oyo bazali na Tanzanie, ba oyo bazali na Brésil, ba oyo bazali na Inde, kanda ndombe nyonso tobeleli bino bankulu na biso matondo ya Nzinga. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Je sais que vous êtes là. Et merci. Vous êtes ici, vous êtes avec nous. Merci. Je sais que vous nous entendez. Je sais que vous allez nous protéger et ouvrir la voie de la réussite. Aujourd'hui, les Bassa qui sont dans ce village ont besoin de développement. Merci de nous écouter, merci de nous suivre, merci de nous accompagner. Je vous remercie, je sais que vous êtes là avec nous. Amen. Nous sentons votre présence dès aujourd'hui et dès maintenant. Amen. Nous sommes là, avec vous. Moyibi, Moyibi. Bakoko pe bakokololo batalisa mais bazwa bachango na lopoto la nature même nous enseigne. Ndeko liker, ndeko partager matondo bota la vidéo oyo na bwana pe mayele mbo. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.